Mbote mingi poko elamu na balanzi nyonso émission lisolo ya Congo bisika biso bizwa mibino kotombe bino poko elamu na ndengi bozolanda émission oyo ndenge momesa nezalaka carnet stylo na pembeni téléphone pesa la pembeni place au comprendre te ndenge ezalaka ka bokomi ya message osali ya kobenga te obengi pose uti koleka tozwi texto ebele tozwi bapel pebele misu botuni pourquoi to redifusaki émission ya nini dossier ya Minembwe donc il fallait que notre dossier wana peut-être banoko landa on a niveau à parlement to mais si to comme na suka po to clôturer émission wana na dossier ya Minembwe na poko lelo na impression que pona misusu kozala sango malamu sepe misusu kozala sango malamu pe mettre clôturer na dossier à Lemera et puis na dossier à Minembwe na accord ya Lemera mais totika dino boité il y a eu de interpellation et pas député ça m'a que pas député national Moindo Nzangi ministre d'État, ministre de la décentralisation, Azarias Robero Azaya qui na parlement a expliqué que dossier a Minembwe pas ça qui point de vue naé à se défendre qui na accusation non ceux qui porté contre mais interpellateur Moindo Nzangi député national a ce là qui n'a été il conclusion naé Azaki Karake ministre d'État, Maître Azarias Robero Kombo naé Kaka a démissionné. Mais pour clôturer mission professeur a retrouvé ça y est 5 minutes. Pas un souci à représenter na bandi toyebi professeur José Adolphe Voto consultant permanent à émission Oyo to PC à 5 à 10 minutes si je pense que ton professeur Kokoka ko résumé biso lisolo ya dossier ya accord ya Lemera et puis na Oyo autour les cas le plus récent et ça dossier à Minembwe. Bote mingi professeur pe boye malamu d'émission. Bote ndeko Laetitia Louvezo. Boni nzoto santé ça va? Kimi anzamba za kosunga. Na tuna susute docteur Mukwege boni. Docteur aza bien, azaka na boloko na ye, na benga ngo boloko parce que azotambola garde du corps liboso garde du corps na sima na kati hôpital moi réunion moko ya mukeme azotambola bazobatela na munduki donc aza prisonnier aza na liberté te mais aza obligé à vivre ndenge wana. Professeur tozwaki ba ne notre ba na début émission to peut-être so benga ngo sango malamu to sango mabe po ba mususu ba mususu bazolinga kaka dossier wana Lemera lo ba maka dossier Minembwe lo ba maka mais ba chronique ya professeur eza ebele ou il faut te découvrir eza karawana te mais le na poko lelo na moni penza tozo mettre fin point final na dossier oyo moto pesa wata 5 à 10 minutes soko kokoka o résumer le biso makamu nyonso tolobaki na dossier oyo pina oyo ya Minembwe awa oti kosila awa na Assemblée nationale oti ko conclure mais interpellateur azaki na ye certifié na explication nyonso oyo ministre d'État Maître Azarias Robero apesaki professeur ozanga na 5 minutes soko kokoka koluka ba point essentiel to résumé to clôturer na dossier ko lisolo lelo eza lisolo mo kitoko makasi atiki malobe pa ya professeur pour a clôturer dossier ya Lemera. Merci ndenge na lobaki mbala liboso que ozalaki prophétesse tango bandaki lisolo oyo ya Lemera ça fait presque 2 mois toujours beta masolo ka ya Lemera toyebaki te ke tokoma na makambo ya Minembwe parce que au fait Minembwe eza penza lelo makambo incident toujours ya Minembwe ça fait soki 1 mois ou 3 semaines lelo yango déjà pour traduire makambo ya accord de Lemera eza penza expression ya accord de Lemera donc nzambe asala malamu ke tozwa temps ya ko expliquer accord Lemera wana pour na kanisi ke bandeko balandi biso depuis presque 2 mois ba comprendre malamu place autocommune Minembwe donc Minembwe est quoi comme par hasard et bandaki depuis depuis 1996 ti enyego eza kokoba na ba mission na bango ya accord à Lemera na tokolo ba ke échoué échoué mbala oyo mais likambo eza no mobimba na kokoloba ke soko landi ndeko Azarias surtout
ndeko Nyarugabo na ndenge na biso ko landi vidéo na ye no landi interview na ye na ndeko Odia Élysée donc a exprimé mon thème na ye alobi na résumé na beaucoup ça lobby ou bien tokobika biso nyonso ou bien tokokufa biso nyonso donc exactement ko résumé état d'esprit au baza nango donc ou bien bondimi biso so bondimi te tokokufa na bino biso nyonso. Et donc, le Congolais, il a porte depuis toujours. Mais Makambo, il y a une nationalité. Balo Makambo, il y a une nationalité. Il y a une Congolais, il y a une place où il y a une Zambi, à la Mouki, en Wana Penaza, pour saluer, Moïno Nzangi, de quoi on a cette monsala à Kitoko. Nakasi Bandeko Banandibiso depuis 1 ou 2 mois. Moi, nous avons rappelé ma cambognos auto le baki. Pe akem me libosiko musika abinisi na mikanda. Ouais ba mi oya tango à l'épaule 2. On a sepé na musala oya sali. Nyon soza pour na contribuer na ko éveiller conscience à ba congolais. Biso to boy bande ko ba ya mulenge te même soki baza ko kosa identité na bango parce que ba ya mulenge bazala kate baza ba ya Rwanda ya atako ba lengi identité mususu likambote to yambi bango. Mais ba sepela ko za ba congolais le kola ba congolais nyonso mais natana nyonso wana esenge tozalaka vigilant parce que so omoni makambo minembo ndenge ntango babalanse minembo na bamboka na Rwanda na États-Unis na Canada bato babimisi ba t-shirt babimisi ba nzembo na studio donc ezaki eloko ya parazate tele comment ezali préparé mais intention wana esilité naza ko remercier pe que pona ngai incident ezaki malamu. Comme on dit, à quelque chose malheureux. Bon, il fallait que le Corubero a se comporter pour tout yeba makambo et bomba makinase. Donc, bazaki déjà na mikanda pour na commune à Minembwe, to yeba kité. Banoma ki bogume ça va congolais ba yeba kité. Ça fait 2 ans, ba to yeba kité. Mais donc ba ko fanda na bango pe to fanda ki na biso Minembwe se kenela ngo pe kala. Heureusement que a sali forcing wanande et ko la misabato. Je crois qu'il faut rester à la vigilance pour nangai naza koloba polele que méthode oyo babandaki depuis 96 na mandoki na ko s'imposer na mandoki soki bolingi te bokufa Rugabo alobi yango donc okambo mais kokamwa te que lokola bazui yango na politique te na Kinshasa kokamwa te que lobi babanda su mandoki. Donc, wana penza ba congolais il faut tous la préparer que cycle wana nano esilité. Il faut ba considérer sur l'état, ba sala makasi pour ba une solution na niveau. Professeur Landaki maître Azarias Roberwa liboso ya ba député nationaux ndenga bandeko apesa ki pe ba explication na ye na ba accusation so ezaki porter likolo na ye. Yo analyse no ezaki na. Non, Tolba qui a depuis l'émission de réunion c'est ça le Kuta. Oh, Toloba qui a na émission le Kuta, moi dans les engagons ngango eza le Kuta. Thèse c'est fondé sur le Kuta. Le Kuta a polé les actes aye koloba l'assemblée que yete mutasenga qui va installer bourgmestre. Mais depuis le ministre provincial il y a Sud qui va l'obiter, yé mutasenga ngana installé. Moi donc ezaka le Kuta na le Kuta donc bande ko ba former politique na bango ba fonder politique bango sur le Kuta. Ce que le Koutate, ils ont menace, ils ont mandoki. Donc, place où on a mis depuis 25 ans en Rwanda. Mais, tous les gens qui ont été en Azali, tous les gens qui ont été en Bolingo, Bandeko, tous les gens qui ont été en Solo, puis tous les gens qui ont été en Solo, et les gens qui ont été en Kenya. Tout le monde n'a pas dit 5 minutes pour te quitter. Le professeur Assali est nécessaire à ramasser les points où il est nécessaire pour clôturer le dossier où il y a encore les méras. N'a pas dit à continuer encore pour le balobango. Je pense que la chronique le dossier en nécessité. Point recommande la biso, je pense. Ce que kosenga tozongela tokozongela ndela lobi ake dossier wana Minembwe dossier les maires les a clôturé ten en réalité nango ndenge bomoni bande ko ba lobby c'est-à-dire que baza prêt na ko ça la parenthèse moko na 96 tant Afrique les côtés bakota a on ande ko moko azai mokozi na bango secrétaire général à Afrique comme on est Deogras Bugera
tant que tu as dans la classe camarade nanga moko ya mwana mwasi journaliste ake kosola na Azaras na Deogras Bugera moi bino ba basi na musala journaliste un moko na micro un moko ba camarade finalement ndeko wana congolaise wana akoma camarade à Bugera invité abino ya kapé kotala nga place na fanda na commission sika na yebi batote na sepeli na yo ya kato fanda to solo ake kotala siko en privé comme ami na grand hôtel à l'époque na hôtel intercontinental comme on disait ake kotala alors Bugera tunier comme journaliste yo za journaliste ndenge to koti be bato bazo kanisa nini bazo mona biso netini nous na six moi moi ça na ABC bato bazo bato boza ba Rwandais tant que ABC bo elongi ya Bugera échanger alobi phrase moko à l'époque moi ça to ba bimina na rencontre on a ayako ko ebisa ba camarade na biso Bugera biso moi ça c'est vrai bazo bato za ba Rwandais mais si c'est comme ça en France si c'est comme ça la guerre ne va pas finir. Les autres ont 25 ans. Sima depuis 96, 24 ans, 25 ans bientôt. Makambo Bugera Lobaka ya ngonde za kovive bango tilelo. Donc makambo yo sona ezana ngo par hasard. Ndeme ya Rugabo a menacé bisobo. Omoni ezamba liboso te. Rubero a menacé Congo. Rubero aloba bato sona mémoire courte. Rubero alobi na période de transition tant wazaki vice-président. Il a traité l'État congolais d'un État voyou. Na makambo Katumba. Tant que tu vas Gatumba, vice-président en fonction de l'État congolais, c'est un État voyou. Il est vice-président en fonction. L'État où il y a dirigé, c'est l'État voyou. Et le cas n'a pas de moi. Les lois, Nyarugabo, a menacé les Congolais. Mais tu fais des choses, et les qui n'ont pas. Mais 25 ans, les autres, tous ont là, tous ont. Merci beaucoup, professeur. Mais avant de côté un sujet à l'élo, préoccupation à Badou, si le livre est dans les commandités, attends-moi, le Kassa Moko, chaque chronique, a été bimarana le Kassa, Batouba Tangarate aux Alabia Makassa. Toko ça l'effort, Nenge Bandekobaza Kosenga, on ça l'effort. Déjà, chronique, Nenge Ekomami, la chronique Mingi Otozobe Kamasolo, ils ont un site, ils ont une page Facebook, compte Facebook, tu as une page Facebook. Sur ta code qu'on a fait, on taper prof voto, on a chronique belé, une vingtaine, trentaine de chroniques auto comment, auto. Voilà. Pas copier en gros à partir voilà. Mais toutefois, ce que nous avons assuré, tout ça, brochure, pour nous aider pour qu'on t'en appelle livre dans la page pour la viso. Mais ce que nous avons appelé sur ma case, c'est tout bon au lango. Tout bon au lango, on a livre un jour de sorte que banana biso, surtout pour la banana biso, pour surtout ma camonette à l'aimer là, oyo. Bani bandeko bazo sala ba livre ba thèse na bango ba TFC ba mémoire ba ko ba livre ba ça ba film na message à l'okuta sur le Congo et ce qui le lobiso to sala ba film était ce qui to comité après 20 ans après 50 ans thèse na bango ya l'okuta de écotique la teba na biso ba ko kosa mami. Le professeur voto biso moko il faut tout comme histoire ya Congo parce que biso moko toujours vivre lisolo wana ya solo na kati ya mboka oyo lelo tolobela lisomo pe ya kitoko makasi tant professeur atindelaki ngai natangaki ngo mwa ndambo mais na ndambo wana nga natangi ya kitoko les voitures célèbres en RDC bamituka oyo ekenda sango eza bongo penza bamituka oyo ekenda sango na République démocratique du Congo et qui n'a pas sangoité les AKP bamitu katongo moni yango zopesa eza ba symbole moko symbole ya pouvoir symbole ya bourgeoisie symbole ya baba nini ezaki ebele na okota na quantité yemo nano a expliquer bison professeur les voitures célèbres bamitu ko ekenda sango na République démocratique du Congo l'élection dans le solo to lo ba to améliorer ko batte bamituka ya politique. La politique. Mituka politique. Politique au Ekenda Sanga. Tu en français les voitures politiques célèbres au Congo. On a mis to commis histoire ya ba voiture. Moi tant avec ma solo histoire ya mboka avec une histoire ya bateau. Ou bien histoire ya mabele. Mais et là comment to bossa na tant bateau ba makambo ya politique.
tant on passe makambo ya pouvoir ezaka na ba symbole na yango au monaka lelo soki balobi mutu akomi ministre to mutu akomi président de la république ou akomi ministre ou akomi PDG pour na kolakisa ka zu pouvoir ezaka ba symbole ezaka biloko misato mine ezaka ko la liboso ezaka bureau ce comme ministre bakoya moni remise reprise ministre ya sikaye ministre kalati kelie kiti kiti wana ezaka symbole amon pa kota pa la kiti wana tandis que azu pouvoir kiti bokonzi mais eloko mususu ya motu ya pe ezali voiture normalement so mutu comme ministre na ba remise reprise pa pese voiture de fonction yango ne kolakisa ke azu bokonzi. Et puis, bokonzi moko bakonzi nyonso azala roi, azala président de la République, la ministre à la voiture nae. Oui, on reconnaît que oui, zaïe. Yango na to beti masolo voiture parce que ba voiture histoire ya mboka na biso bato ba jouer ba rôle ebelé mais ba voiture peut jouer ba rôle ebelé. Un peu à préparer le col la punda ya Yesu moi ne punda il m'a Yesu na Jérusalem beaucoup bête la mina masolo ya Yesu à côté Jérusalem il faut mettre masolo ya punda wana moi ni Bible bête masolo ya punda wana ba kende ko joyer ezali punda ya bato Yesu alimo ke no ko punda boya na ye ba ke ba ju punda ba ye na ye amati likola punda c'était pas par hasard Yesu abano tambola na eta musu makolo ta musu soupe na boîte ya pierre mais mukolo wana asepeli amata likola punda parce que azala consacrer lokola mokonzi donc bokonzi ekendeka esika moko na mituka vous comprenez hein donc ça symbole maka yango wana to maka ikotala un peu mboka na biso ndenge évoluer ba rôle oyo mituka et joie na mboka na biso parce que ba mituka ya lokumu mituka ya histoire ya mboka na biso malheureusement biso moto za ko négliger mituka wana l'état za ko négliger mituka wana parce que eza ba symbole minene wana na zaki temps ya ko beta masolo ya ba mituka esala ekenda sango na mboka na biso mituka ekenda sango na mboka o sangisi yango na ba politique na bato tango tomoni moto boye tomoni mutuka boye tokanisi embala moko professeur avant de kotana obeti okomi lisolo ya ba mituka ya ba politique ekenda sango est-ce que vous occupez temps ya kotambola bisika yango est-ce que na musée national ba mituka ngo pe ekenda sango ezali tire na tamboli naza kotambola ba nyonso za na Kinshasa te mituka misusu ekenda sango za ma province misusu peza na Kinshasa na tamboli koluka yango kokanga ba photo pe kotala yango parce que naloba ya solo que parmi ba chronique na koma pona Congo chronique ya mituka ningisanga mingi salanga émotion mingi pe na bato batanga ba chronique nanga eza chronique o bato batanga ngo mingi à travers le monde na tala ninga na page Facebook wana na koma ba chronique bato na Facebook ba contacta tango bato batanga ozo mona décompte donc chronique on a ce qu'on fait là lelo nombre à part et pas nanga parce que chronique peut bande ko ba journaliste musu ba publier ba réseaux sociaux ba chaîne ba journaux na bango wana na moyen tanga ngo exactement o et pas nanga moko c'est près de 200 000 personnes au batanga chronique wana 200 000 personnes 200 000 lecteurs au batanga chronique c'est-à-dire que les gens loko intéressés ba te belé parce que les histoires en boka na biso voiture ya yambo o ekenda sango to banzina wana voiture ya yambo ekenda sango eza exactement voiture ya yambo o ekota na Congo voiture ya liboso na histoire ya Congo ekota na Congo ekota na 1904 voiture wana ezalaka voiture ya administrateur ya Congo et wana Léopold II a joué Congo en 1985 donc en 1904 7 ans après voiture wana ekota na boma voiture wana tilelo ezali bato ba histoire à Congo soke na boma okomona voiture wana ça fait je crois 1 mois et demi 2 mois nazaki na ba Congo na lekai kuna voiture wana ezali tilelo voiture wana ezali ba image nango ezali eza
au moins voiture heureusement que la voiture a calé et ça na tola makasi et ça pour résister et ça oui tout ça mais ezali et ça parmi l'un des sites touristiques il y a Boma ezaki capitale à Congo il y a Liboso hein par Vivi Boma ndenge alors mais ce fichier mundele wa na Belge le podel atinda kié pour azala mukonzi na Congo et comme Boma ezalaki capitale il est ancestral ikuna alors au moins mindele bayaki na bateau tant ba ya na bateau à voile ba komi ba koti makolo net installé ba notambo ane makolo ça tambo na bateau bien na boato après aketata makolo après azul bateau accueil alors mbala liboso oyo mutuka voiture et kota na Congo ezaki monsieur fichier mundele wana administrateur ya Congo après installé nde ayaki nango ayaki na mituka mibale moko ezalaki ya ye moko pe moko ezalaki ya mwasi na ye lelo soki na Boma mutuka wana mituka nyonso mibale ezali na luki me na zwi marque te na luki me na zwi marque na kasi musala eza musala kosala mais eza mutuka moko eza on état oyo bakoko réhabiliter yango vraiment ezali passe na motema soki omoni yango mutuka wana soki babengi ba expert bakoki ko compléter ba pièce parce que idée nanga kokoma chronique ezalaki yango wana ba mituka wana l'état a tiambongo a benga ba expert ba ingénieur mécanicien to ba mindele o ba fabriquer ba usine mituka ba ko ya ko réhabiliter mituka wana pour ceux qui va réhabiliter un jour ba trace non peut ko monana oui peut-être parce que un jour so ba réhabiliter un jour ekolimo ekoliama na rui type limo pe histoire d'habitude première voiture qui est en Congo non seulement la première voiture na Congo mais la première voiture en Afrique centrale na mukila bato mwindo voiture à liboso et kota na mukila bato mwindo et kota par Boma na ba Congo entre parenthèses au moins tant on a beti tant on a ça fait semaine autant on a yoki liwa ya ndeko na biso syndicat dokolo maya miso biminga parce que na projet on a zala ki na ngombo na mituka oyo na ngaki na contacter parce que il y a des collectionneurs oui c'est ça il est comme homme d'affaires mais makambo même moi ça pour na Congo ça collectionneur a sombi a récupérer ma œuvre d'art et belé à Congo pe na ngaki na tekela projet wana na kabela projet mais ce qui m'apporte azali na mbongo a somba ba mituka wana o ça l'histoire à Congo a réhabiliter yango pe bati yango na ba musée sinon te histoire na biso kodima donc mutuka wana ya fichier eza c'est une œuvre d'art c'est un produit historique monumental OK et ko sambongo ebele bato utaka bapoto bato okoko kende Boma te le bio ça tourisme na Boma sans comme na mutuka afficher c'est vrai que eza baoba ya installé ezali ba site ebele ezali mais bato mingi ba kape kota mutuka na meso talango eza pratiquement négligé et fanda na sous hangar moko boye ba image yango je pense image ezali image ezali donc et fanda ba proposant on a c'est à ndako ya fichier ndako na bano fanda eza ndako moko sur pylône ndako ezali eza ko beba mais ezali donc ozomona que toza négligence ebele donc l'état ko tia mbongo oyebi na États-Unis soki na États-Unis bafungolaka na Maison Blanche bafungolaka na ba période moko ba chambre ya ba ancien chef d'État américain neti Clinton ou bien chambre à Kissinger batie beto ba réhabiliter ngo donc au moins penza mutauti tourisme depuis Dubaï akena eka alala na mbeto ya Clinton et ça les elengi pe ekoti mbongo ozomona donc bakoki ko réhabiliter ndako affiché bakoki réhabiliter mutuka affiché ce qui est que bakoti lango pe moteur asika démarrer tala ka elengi ko sala OK kotambisa la première voiture du Congo na Boma obeti mo to na voiture wana otiki mbongo ekoti na caisse à l'état mais nyonso wana Congo est un mboka moko touristique comme Congo toza scandale touristique mais total aka diamant total aka or total aka minerai coltan alors que place en bongo ezebe votre koba au contacter tous appelle un ministre ya tourisme est-ce que vous contacter pour un projet
n'a qu'au transférer les projets. Beaucoup plus politique. C'est vrai qu'il doit contacter le syndicat de collège que pour les passion. Il y a une passion à ma collection. Mais malheureusement, j'espère que le gouvernement congolais va sensible à projet pour réhabiliter détruire débit déjà. Mais c'est ça, on va réhabiliter. Je pense que le syndicat de Colo n'était pas le seul. Il y a à cause de la collectionneur, il y a œuvre d'art. Si je parle, j'ai bonne mémoire. Anna Jadot à Londres, je pense qu'il peut collectionner œuvre d'art. Ici, n'a participé à na exposition na ye exposa qui ba œuvre nyonso oye banda tata na ye banda ko collectionner na oye pe akobaka ko collectionner. Moi je pense que peut-être projet si possible pour vous appeler large va ko contacter bato nyonso pas seulement le politique na bato pe na bazana poste bazarana comme musana bango nde yangwane. Je pense que ces projets là sont contacter bato bongo et kozala malamu voiture ya ngolobi ekota na boma banze suki wana te voiture ya liboso te kota na ezaka voiture moko te kota na République démocratique du Congo tozoko voiture ami balé autobeti lisolo eza voiture ya Lumumba ni malembi ekoti voiture ya liboso ekoti na boma voiture autobeti lisolo voiture célèbre voiture Kenda Sango ya liboso eza première voiture o ekota na boma yango eza voiture kota na ngolo Congo ebele mais o wana eza symbole wana eza histoire ya Congo et comme œuvre touristique comme œuvre historique œuvre d'art yango na pona autobeti lisolo ya bimbale voiture ami balé o marqué histoire ya Congo tobeti histoire ya voiture ya Lumumba. Pour nini histoire à Lumumba mutumoka on a publié article wana mutumoka tuninga alobi yango penza ko tiola bi mais bon yo beti Lumumba yango Kasavubu ndo beta abanota ba makolo te ezata que na exclu Kasavubu ainsi que na beti solo histoire la voiture Lumumba parce que est marqué histoire parcours la voiture on est marqué histoire pour nini on bitango bakangi Lumumba Batake a signé en résidence. Alors, membre gouvernement na ba kimaki, ba gizenga na ba ministre mususu ba kimaki ba keneki Stanleyville Kisangani. Lumumba atika na Kinshasa emprisonné. Tant Lumumba moni que makambezo bebelae a senti que azana danger de mort a décidé ki Akima pour rejoindre bande kwa na ba ninga na ye na Kisangani. Alors, l'histoire de Baké a se camouflé. A yokane na chauffeur, garde Bazalaki, banoking à la porte. En fait, Bazaki, comme Bazaki a une résidence surveillée, garde Bazaki pour la sécurité, mais pour la surveiller à Ramtamboloko. Alors, à se déguiser, même si ça se déguise, qui n'est pas moi, c'est le souper au Mutamusala, ou bien à Kotaki na coffre, à côté de la voiture, chauffeur a bimisi. Abimi na lupango na mutuka na ye version moko nazolinga penza bato akala basunga biso version moko zo bake mutuka wana ezalaki mokongo akoba coccinelle vewe en fait vewe non vewe ma mutuka ezalaka mokongo akoba wana ezalaki mutuka ya luxe à l'époque ezalaki mutuka ya kitoko ya mutuka ya kitoko mutuka wana ezalaki nango abimi nango po Akima. Version monsieur de Baké est là qui Chevrolet. Pourtant Wabimaki wana ezapo akende Kisangani. Comment que géographie a changé Kisangani zaka place zawana. Kisangani zaka place dans 2000 km. Alors Lumumba aza recherché à Mutaboloko Akimi abimai na Butu, il faut progresser sur quoi kende Kisangani. Azu option ya kokende Kisangani na mutuka. Ouais. Mutuka na yoana Lumumba akenda azwa nzela ya Kisangani par route ezalaki te ke amata avion te azwi nzela abimi
abimi nzela ka nde omona route nationale na biso oyo abimeli njili abimeli bandundu akoti abandi kokende akoti ti Kwilu po akende akatisa. Pourquoi? Parce que à l'époque mawana biso yango wana ndeko Laetitia tango lumba azwa résolution akima Kishasa tiki sengani na mapolo, c'est-à-dire na mutuka ezaki aventure te. C'est parce que kala ezalaki ndengwana avion ezalaki mais okokai pe ko uta Kishasa na nzela ya mutuka tiki sengani nzela wana ti lelo pe eza tracé mais batika yango ekota matiti ebeba pe à l'époque tango azokende wana banzela wana ezaki entretenu par des cantonniers. Manu comme ça na maboko na bapao na petit lelo pour la nuit lelo pao ezali bato bazali mais to ko nzela te bazela yo se kofi cartonnage manuel. Donc mindele administration l'état a banné ko insister chaque village, chaque chef de village, chaque chef de groupement a banné ko organiser batunaye ba bomsanzela na bapao pe mutuka tata mutuka neti mukonga koba ezaka na se awa lumba akanza penaka akolonga na mutuka wana penza pa koma kisango mais c'était possible parce que nzela ezalaki nango bien mais lelo koma tanje leta bon te collègue ça fait lelo koma bandundu mais siko po uta bandundu koma Équateur nzela ezali sauté c'est vrai que ezaki nzela tisukate donc tronçon mususu il fallait ça na mutuka akomi na place moko boye na balé akatisi ebale na barque na mutuka na akoka sambula na mutuka na bakoti mutuka na kati ya barque akatisi histoire lumba ezaki tango akomi na rivière na rivière je crois na balomami kuna po akatisa barque ezaki na ngambo ye siko aye na ngambo ebala koto barque déjà bayebaki programme na ete barque esalaka mouvement ekatisi na ngambo ezongi na ngambo siko tango ye akimi wana na mbangu akokima wana tango akomi na ebale malheureusement pour lui barque ezaki na ngambo ebale donc moyen voiture na ye ekota na barque ekatisa ezate sikoyo il faut pas luka solution tango akimi sikoyo na Kishasa sango ekeke tongo etani bato bamoni lumumba limoi sango ekeke lumumba akimi bakonza leta erwana Mobutu apesi ordre bolanda ye basoda bazwi mutuka babandi kolanda ye déjà azwaki mwa longueur d'avance akomi sikoyo na rivière comme barque ezate comme tango ezoleka ayebi ke danger ezali ayebi ke nde ezabwe baolandanga azwi solution mosusu ayi bon tokatisa na bwato alakimaki ye na mwasi na ye je crois na mwana moko mibale alors moins que ezali déjà compliqué ye po ye mutu baolanda pe ko déformer biso lisolo ya lumumba te non po esi baloba nso pe lisolo totalaka na tv ezaka yango te po okomi mpenza kote wana kote nini oyo akimaki na mwasi na mwana kokote nde komaka mwa mbilinga mais c'est vrai non est-il que akimaki na mwasi na mwana ça c'est vrai tango akomi wana akoti na bwato atiki mutuka po solution barque ezate akoti na bwato sikoyo po akende au moins akoma na ngambo azokima eza imprévu aluka solution c'est alors que une version veut que tango akoti na bwato koma na ebale mbati moke na ebale basoda Mobutu bakomi amoni aoki mawa ya mwasi na ye abi en tant que mobali en tant que papa akokende te azongi place baye kokanga ye yango wana. Ça c'est l'une des versions qui est connue. Une autre version veut que Azaki est Moko, mais je crois que c'est la version la plus probable parce que ce qu'a porté déjà la boîte a comme déjà avant le monde va qui est mine la population. Ce que rapporte la population va quand le monde batté. Version monsieur Lobake balaki tellement mingi que tant que comme na mboka moko boy tant comme na village on a que mbangu atelemi après sa discours azo expliquer bateau tala bunande basali ngai tande bakangi ngai tout ça azo perdre ba temps yango ko yeba ke présence na ye donc après de temps mingi na kopesa ka ba discours nzela atia permettre de basoda Mobutu ba rattraper mais c'est vrai que histoire ba rattraper justement na ebale place il fallait à Katisa.
Donc, il y a un tobeti masolo, il y a voiture, wana, et ça, on peut bêta le solo, il y a le mumba, testa qu'on bêta le solo la voiture. À qui met là qui la voiture? Donc, c'est, il y a un autre zonga le solo. Na tamboli, kolukayango, na résidence, il y a le mumba, il y a la boulevard, ezate, voiture, eza wana, eza voiture nae, ba nae, ba l'accent voiture, moko eza wana, mais eza voiture à sport. Eza wakakene na ngote na meko solo na bango par rapport na lisolo oyo baza na souvenir te babi ba ebité soki voiture wana eza wapi voiture esuka ika lisolo ya mutuka ne suka ki ne bali so wana certainement que zongaki certainement que mutuka ne zongaki mais bon comme il déjà dans position à mabe je crois que au moins le problème en mboka c'est ça que soki mutu alongwe musala ou bien asa un problème dans l'état biloko connaît il faut détruire. Je crois que bazaki soin pe amutu kawanate donc trace nango ezate to yebi image nango ezaba ki mususo bazalaki wana epoka bazana image ya coccinelle wana to benga ngobongo zereza image wana est-ce qu'on peut pas pour zaka na projet ko batsamu mayele ko sala poto zana wana mitu po bato bazalaki na epoka wana bazati lelo ba misusu ko sala forme ka ya mutu kawana te eza na projet olobeli en fait te ekozala yango te ata basa mutuka musume ekozala yango te eza na dimension moko sentimentale émotionnelle eza dimension moko émotionnelle bilamba ya kala bilamba no asomela ba souvenir ebele ata oso musu na magasin eza yango te eza yango te parce que oza na histoire moko na bilamba wana oza na relation moko na bilamba donc sinon on va falsifier l'histoire donc mutuka na malheureusement ebungi trace nango ezate mutuka ya lumba te mutu marqué pe histoire ya mituka ya ba politicien mususu poko mi mutuka ya misato oyo tobeti lisolo na chronique eza Chevrolet ya Moïse Tshombe Chevrolet eza Chevrolet Impala eza marque Chevrolet moko Impala eza Chevrolet ya luxe Chevrolet erwana mbatu balelo so ba Mercedes so bazolo ba nebite so Cherokee so ba marque mutuka minene o mukonza ko tambola ngo mutuka oyo ya fonction mutuka officiel ya fonction ya premier ministre Moïse Tshombe ezalaki Chevrolet Impala ya voiture voiture Chevrolet Impala ezalaki kitoko mingi Moïse Tshombe azaki alingaki bokonzi mais alaki pe alingaki luxe alaki penza omoni bato mususu bazi bokonzi alati yango penza donc ye alingaki biloko ya kitoko biloko ya luxe ezalaki par exemple pe alaki motu moko charismatique Tshombe alaki très charismatique souvenir neti moni ntango bauti indépendance balider bazalaki ebele Lumumba Kasavubu ye mpe azalaki na kati mais mpona komarke griffe na ye tango mwa mobulu ekoti nani kowela na wana tango ya ye akiti na avion atomboli malette na ye alobi naza na indépendance na kati ya malette ça c'est l'histoire de notre pays donc mutu azalaki na version na ye mpona koséduire peuple alors ye l'activité malette on va tout baloba ba éviter indépendance c'est de a na kata malette et ça ba congolais ba ngai ba biloko ndingo na marka ki ba congolais mingi tu vas net gizenga azo ba ke akenda na livre d'or ce qui azo na livre d'or congolais ngate livre d'or eza biso to ba livre d'or to ba mi to ka sa livre d'or eza livre mo ba on a or donc livre d'or eza ka n'importe quel carnet n'importe quel registre oyo bakomaka ba histoire ba souvenir na kati ndakenda nango akena livre d'or soki azomi nango te kongo etikala obonga te alors le mot Moïse Tshombe alaki ndenge wana alaki charismatique alaki na voiture na ye Chevrolet Impala oyo eyaki voiture officielle na ye voiture de fonction oyo bando tambola nango voiture wana heureusement voiture wana ezali oui voiture wana ezali eza na Lubumbashi Impala ya Moïse Tshombe ezali yango moi na bai makambo ya passion esengaka mpe bato oyo bacomprendre mpe basauve histoire ya mboka na biso voiture wana un autre Moïse Katumbi
tant comme gouverneur a récupéré la voiture a retapé yango a tambola qui pe nango voiture a tambola qui a bengi bateau ba mécanicien ba rétablir voiture à présent 1960 61 donc ba retaper ba refaire moteur le sous moteur mususu en tout cas ba retaper ba repeindre ba zongisa yango président ndenge ezala ki pe Moïse Katumbi gouverneur en place a betaki ba tout na kata Lubumbashi na voiture wana donc on ils appellent histoire à Congo mais ils appellent histoire à Katanga hein ils appellent histoire à Katanga tu vois un peu le parallélisme Moïse Tshombe Moïse Katumbi Moïse Tshombe pratiquement premier ministre mais Moussa la sécession c'était le président du Katanga. Parce que si nous les Katanga, nous Tshombe, hein, souvenir à Tshombe. Alors Moïse Katumbi peut Amérique aux zones de sa histoire, à zone si voiture en forme, à Tamboussa, on est comme des voitures à Kala, à Parkakiango. Si, sauf comme dans le Lubumbashi, au moins, on va Parkakiango, à un moment, Parkakiango, dans l'Assemblée provinciale, à Lubumbashi, il y a peut-être sur Balongo, mais voiture en Ezani. Pour un souvenir à Congo, je crois que heureusement, Moïse Katumbi, je crois que les Katanga vont prendre soin de cette voiture parce qu'ils ont une histoire en Bocannabis. Chevrolet Impala, il y a Moïse Tshombe et Zali Kaka. Ezali. Et selon Nino Penza, ou à Tabano, ou à Bazaki n'époque, tant aux obètes de l'histoire, pour Kanissa. Ah oui, les professeurs Azoba, sur le mout de Panam, Colombo et Salaka, Colombo, moi les soleils étaient. Moïse Tshombe, non, mais Moïse Tshombe a marqué l'histoire en Boka. Il y a un moment où on attend, il y a voiture, il y a Bakonzi. On peut s'imaginer que tant que la négociation de sang, Moïse Tshombe a eu un conflit dans le Mumba, dans Kassavou. Moïse Tshombe a yambi la Belge, dans Katanga. Moïse Tshombe a yambi, a négocié dans les Nations Unies, ONU à l'époque. Na ba négociation yo so wana na ba rencontre yo so wana Moïse Tshombe akendaka na Chevrolet Impala. Donc biso total akaka mutu mais ba voiture esala musala so que voiture ezala mutu voiture pour réclamer que pour réclamer que bozo ça ba indépendance na bino bozo ça ba fête na bino menga mutu na tambusa ki bateau pas na ngezanini yango no moni il faut honorer ba voiture wana parce que esala misala. La voiture est marquée histoire en bon. Vous voyez que la histoire a Tshombe na conflit entre Katanga et Kinshasa. Place où le secrétaire général il y a Nations Unies, Daka Majok, à Kendo Kufa, Nandola, avion na Kendo Koya. Patanga outi na Kinshasa, pour Kende bitumba entre Kinshasa na Katanga, à Kende ko négocier na Moïse Tshombe pour bitumba ici là. Avion na e Buminzela. Mauvais temps à Kokoya en Zambie à Koufi. Mais dans cette histoire-là, tout ce qui s'est passé là, tant que Moïse Tshombe a Bima, a Tambo, Impala. Ok, na Lubumbashi, bako bomaye. Tant que Tshombe, notre version bake a Akiko Talae. Ce que c'est à soloté. Tant que Tshombe a Tambola, Moutou Kanae Oye Banaki, Impala, Chevrolet Impala. Moïse Katumbi, plutôt na koti na Moïse Katumbi. Moïse Tshombe kakate, impala te mute marqué histoire. Ngongeza ngonga, bazo tumbisa na reshi, ngongi koki. Kape na koti ya munazaki emporté na baba solo na mituka, obosa ni singa ngonga na komiti na lekisi kutungonga. Professeur na bandi tozonga poso eleki, poto continue lisolo ya mubu. Chronique eza mulai la bande à la branchée toye ba voiture nyonso ya ba politique o ekenda sango na République démocratique du Congo. Merci na mibino ba pense bolandi biso tozozo ba message de partout na mokili na ba province awa ba msusu bazo koma ba msusu bazo benga bo continuer oya mabe oya malamu bozo le bateau continue na mabe to kolongola. Je pense que l'isolo ya Congo ndenge bozo le si Dieu le veut professeur ako satisfaire bino ako koma bisika bozo linga a kende po beaucoup tanaye bino moko. Il y a d'autres questions bon ba mso société ba tunayo de vive voix bon ba mona professeur. Je pense que non, on va s'organiser
et puis même dans les jours à venir totala ndeni nzamba kobomba biso nzamba okamba biso tokutana professeur ale poko elamu na bino tokutani poso ezali koya. Au revoir.